mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur cluboriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, il y a le lot. Si je n'abisso avant nalobela bino yango nazali déjà ko yebisa bino ndenge na prometaki bino que Tokobanda ko sala 5 minutes devant ba site moko historique ya France awa surtout na kati ya Paris parce que biso tovandaka na kati ya Paris. Lelo ndenge boko remarqué tozali devant Stade de France et Stade de France oyo bozali ko mona na bilili ezali Stade de France oyo Coupe du Monde il y a 1998 ndenge na Kisasa bobengaka 98 et salamaki oyo France a gagné qui Brésil 3-0 équipe de France oyo il y a Zidane. Mais projet il y a Stade de France et bandaki na 1988 tangu donc France et pesi candidature nango ezala ko abrité Coupe du Monde il y a 1998. Donc projet déjà il y a retourné Stade de France et bandi en 1988. Donc bazu déjà projet pour batonga Stade de France au bozali komona. Projet ane bandi mais problème et pesa qui pour na ba site où il fallait batonga Stade de France. Le lot est tongami na Saint-Denis na la plaine Saint-Denis na 93 na département 93 bateau bazalaka na France au bayebi ezali Saint-Denis mais projet wana epesa ki mindondo parce que ba site ezalaki belé ezalaki Vincennes ezalaki Tremblant en France Vincennes na Nanterre mais na suka penza site oyo penza ezalaki penza il fallait gagner masolo et comment qui Melin Sénard mais Erwana na suka donc maire ya awazalaki communiste na gazeti lelope maire à Saint-Denis a communiste mais eloko pezaki makasi Jacques Chirac azalaki maire à Paris alingaki te que donc Coupe du Monde que musika alingaki ezala na pembeni kaka ya Paris ti baye ko retenir Saint-Denis pour batonga Stade de France. Saint-Denis ezali na banlieue nord ya Paris donc ezalaki musika te na Paris yango wana bazwaki yango ba retenaki yango. Mais Melin Sénard na 77 parce que biso bureau ezali awa na Saint-Denis awa na la plaine pembeni ye bureau na biso ezaka oya 5 minutes ezali ka awa. Mais candidature oyo comme penza kebandi mayango penza oyo yebana na batunyo so ezalaki Melin Sénard na 77 na Seine-et-Marne. Na 1993 baye ko retenir Saint-Denis pour nakotonga Stade de France. Bana Melin, bana 77, mawe salaki bango na motema, mais batali que Saint-Denis a un avantage parce que zalaki pembeni kaka ya Paris et puis donc pour nakotonga babiloko nyo surtout pembeni ezala capacité donc na 1993 ba retenir ville ya Saint-Denis oyo bozomona Stade de France esika ezali. Stade de France ezali le plus grand stade français awa na kati ya France parce que zali na ba place ya 80 698 places donc so bati yango na configuration ya football na rugby donc ezali stade munene o eleki na France ezali te yango ezali na 80 698 places oyo vraiment bozali komona ezali stade moko oyo et abritaki Coupe du Monde ya 1998. Coût de construction, il y a Stade de France, ezali 364 millions d'euros.
364 millions d'euros yango mutu mbongo oyo etiamaki po batonga Stade de France. Construction nango esalaki 3 ans et bandaki na 1995 ti na 1998. Stade de France ezalaki inauguré le 10 juin 1998. Pona kosukisa masolo ya Stade de France, donc finale ya Coupe du Monde en 1998 et betamaki awa oyo France a gagné ki Brésil 3-0 bomoneki babi ya Zidane. Donc vraiment yango wana lelo to bandi ko pesa bino 5 minutes et bandi ko salama na ba place moko na ba lieu moko historique ya Paris to tambola partout to kenepe na ba Champs-Élysées to kenepe na ba place de Bastille to kenepe na place de la République to kende na place Trocadéro. Donc à travers émission oyo ya 5 minutes ne bandeli bozo mona ba place nyoso tout oyo boyo kakana ba oyo pe ba yebi na ba misusu pe ba yebite. Donc avant de continuer na kati ya masolo na biso to ko marquer première série, il y a pause publicitaire. Donc restez connectés sur Club Original. À tout de suite. Noël n'a commis. Oh, vous commis déjà? N'a commis déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyan a Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur? Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous bêta billard quoi. Limité 7e rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, mouf. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage, le mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxe à votre portée. Deux appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondéco dans la commune de Limité. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.balisecenter.com. Flat Hotel Balise Center, l'excellence dans la simplicité. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chers amis, Adi Loba, Adi Loba, oui, na eko Loba, awa toza
et pas Maman Nicole, styliste, modéliste, Nicole de Paris. Nabina oko tongezali awa, toza eloko moko ayo salama mabaya ya mibali. C'est non tout cas de Cambote. Mais Maman Nicole est moko zala styliste, modéliste. Tamsuna bosenge loko mususu. Maman Nicole, bonjour. Bonjour papa. Dans les puta na libaya na saki nango. Na libaya na saki nango yango Nicole de Paris na 70 Anatole France. Nicole de Paris, styliste et modéliste. Na 2021, on a bimisi look yanga moko libaya ba garçon. Donc ba star ba pasteur banduliste yesu banduliste nyoso bazoya awa libaya ba garçon zo sa manango côté mususu te kaka na 70 Anatole France Nicole de Paris Nicole na simba ba papa Nicole na libaya ba garçon. Bino ne bandeli siko to bandi na sujet na biso ya lelo ya 5 minutes avec ces angats. Sujet ya lelo ezali justice ya mboka na biso parce que batu bazali ko confondre ti lelo neti 5 minutes ezali cours ya éducation civique tozali ko expliquer bino parce que batu tango balandaka 5 minutes motema na bango ekitaka. Justice ya mboka na biso ezali te ke Félix Antoine Tshisekedi Mutu ako kanga bato rôle ya président de la République ezali ye mutu akokanga bato te ata kamere ye mutu akangaki kamere te ezali mais justice oyo Félix Antoine Tshisekedi ati yango mutu ezali kokanga bato boyeba ke justice ekomi elengi na mboka na biso donc na ba juge na ba avocat bakomi penza kosala musala bazomona penza ke musala ezosala particulier boso ezalaki impunité ba intouchable okei penza juge donc avocat sali musala na ye mais oke kuna bakati na ndenge musu parce que bato ebele bazalaki intouchable mais sikoyo mutu azali intouchable na mboka na biso azali te na mboka na biso oyo tozali awa bomonaki tolakisaki bino tozongisa bino susu donc fake news moko ebimaki na papier bakomi ke IGF boyebi donc inspection générale ya finance ndenge sikoyo ekomi relié mbala moko na président de la République ndenge bazosala enquête mpona kokanga bamiyibi nyonso tu bomonaki bakombo wana bakomi baza bafakwa mpe bakokangama boyebake mboka na biso donc mutu azali au-dessus ya loi azali lisusu te. Donc, ceux qui ont un problème na général, ont un problème na PDG, ont un problème na ministre, ceux qui ont gagné procès, ils ont gagné procès, c'est qui n'était pas pareil avant il y a masolo oyo, ils allaient koleka namboka na biso. Mais si ko avant to kende na mozido, il y a masolo lelo parce que to kolek sabino, ba preuve to ko expliquer bino ndenge makambo ezali, to zali kolek sabino pour la première fois na mboka na biso, ba na mboka basali makambo moko oyo nanu esalama te nazali koyebisa bino tokotiela bino publicité oyo ezali relative ya makambo nazoyebisa bino donc pour la première fois bana mboka parce que ndenge président de la République akomi na pouvoir bana mboka bazwi ba courage ya koinvestir ya kosala mosala mpona koaider ba compatriotes mpona koaider masolo ya mboka na biso nazali koyebisa bino bokanga kombo oyo Kodia Simon ezali projet oyo ezali sous na niveau à projeté ezali eloko oyo eko aider bana mboka omoni awa batu musu ba umela na poto bazwa occasion te ya kosomba bandaku ba misusu balinga basomba bandaku na Congo mais moyen basala ezate parce que mbongo ezalaka talu po somba ndako kuna oyebi ke ba banque po ba peso crédit ezalaka mavwange belé ezalaka pasi il faut kosomba cash ba misusu bazali na moyen ya kosomba cash te mais avec Kodia Simon donc bapesi bino possibilité mutu nyonso surtout akoma propriétaire na kati ya mboka na biso Congo donc ekozala na ba norme moko oya poto bandako ba kotonga kuna o bozali komona ekozala neti bandako bomona na poto parce que matériel donc ba matériaux oyo ba kosalela kuna ekowita na poto donc Kodia Simon
bokolanda yango na pub oye awa o s'inscrire na site na bango tozali kolakisa bino oye osali masolo oye opesi bango basolo oke kuna bango moko bake bafongoli compte na banque oza Congo. Ça n'a rien à voir na France. Ozala l'interdiction, ozala a ozana quantité na France et tali bango te yo ye bafongoli yo compte na banque oyo kuna ya Congo. Bakozwa crédit bakozwa sous couvert na bango mbongo wana ko kasate ke so bazwi crédit bakopesa yo mbongo. Bakopesa yo mbongo te mbongo wana mbala moko ndenka ezalaka wa osombi ndaku bazwi mbongo wana ba vire mbala moko na compagnie oyo etongeli yo ndaku après yo komi ko rembourser. Siko Kodia Simo pour la première fois na lobby et pesi ba Congolais opportunité et pesi bango chance. Donc ozwa ndaku neti ezalaka na poto aiza ba 3 chambres, 4 chambres, donc net ba bien 4 pièces, 3 pièces, 2 pièces, ndenge yo kaka okozwa crédit na yo. Donc Kodia Simo ezali makamoko nanu esalamate. Donc vraiment bozwango sérieux bino moko botala Mister Siatula ndenge expliquer na kati ya publicité oyo. Mes chers compatriotes, comme Nicolas et comme Kaka, pour le bandeko congolais et comme Kaka, mes chers compatriotes, rappelez-le, mes chers compatriotes, voilà du nouveau Kodia Simo et l'Axinini. Et là qui c'est congolais, diaspora, immobilier. Oh biso, baloka biso, toko zananda kute, toko kufaka aboye. Non, au nom de Jésus, Nzamba Sali, Hatindeli biso Kodia Simo. C'est-à-dire, bazana ba terrain, Oezali, na Maluku, Ntsele, Mwanda, bazobengango cité Kimia. Pour la cité Kimia, pour ekozala pena ba construction moko neti kaka na poto. Mwana Congo, mwana Bunia, mwana poto, partout ozali, benga na numéro oyo eza na C. Kodia Simo, apesi mutu nyonso chance, avantage, po tozala pena bandaku lokola bango. Oh Seigneur, Nzambe merci. Ezoleka ndenge nini? Alors, soki les 30 premiers batu oyo bakobenga na numéro oyo ezoleka na C, Kodia Simo akopesa bango ba terrain ofele à condition que Kodia Simo yemoko atonga yango na ba norme oyo esengeli. Cité Kimia tolingi te bandako mususu ezala likolo mususu ezala na se non toboyi bandako nyonso ekozala identique. Alors pozwa terrain kuna esengeli nini? Soki obengi na se okei na bureau na bango, baza na bureau na Paris, baza na bureau na Belgique, baza na bureau na Londres, kende kobuka na te. C'est le moment o famille na ngeloba na kokufa locataire. Non, Kodia Simo ye pour la kokata ba lien mutu nyonso il faut zala mukolo ndako. Alors bakozola yo ba crédit à partir ya Kinshasa, ba banque eza na Kinshasa, ba banque eza ebele. Soki basisi kotongela yo ndako nde obandi kofuta ba crédit bandeko bolingi Nzamba kita to nini tala ba chance aboyi tant bazo peso fongola okoti na ndako ndo bandi kozongisa ba crédit na yo bandako bani na 49 000 euros ezokende. Ça dépend ba moyen. Soki poza na mbongo na yo du coup olingi crédité opesi ozwi ndako cité Kimia bandako neti kaka na poto ba lavabo ba baignoire ba balcon ba chambre neka to mona na poto ndenge za na cité Kimia. Na batu baza na Bunia, batu baza na Beni, batu baza na ba na Mwanda, Boma, Kazangulu, Kisangani, Lubumbashi, Kasai occidental, Kasai oriental, Goma, partout. Bobengi na numéro oyo bokozwa ndako. Biso nyonso tokomi ba propriétaire. To umeli na ki locataire. Nzamba yokaka. Notre Dieu, c'est un Dieu de vivant. Lelo Nzamba yoki. Ndako okozwa epozo futango muke. Benga na numéro oyo. Na bandeli susu batu 30 oba ko benga batali boso bazana privilège bazwa ba terrain ofele
après batongeli bango oyo chance te bandeko Kodia Simo la meilleure agence pour construire nos maisons l'autre comme bailleur l'autre comme propriétaire tolingi so locataire na Congo te la facilité mutu nyonso oza na poto on a interdit bancaire benga bango bakozwa solution et puis loka malunga obano futa ndako wana tango bapesi yo fongola yo bandiko futa crédit bandeko baedaka Congolais ndenge nini baedaka Congolais ndenge nini Kodia Simo Nzambe apambola yo pas de locataire biso nyonso ba bailleur cité kimia kitoko bino mo boito landa Kodia Simo bokanga kombo na Kodia Simo zali masolo ya kosakana te za penza masolo ya sérieux bokanisa te ke okei ozui crédit batongi parce que soki ozui crédit batongeli yo ndaku okobanda kofuta tango ba remettre ba clé ndako kaza te so ba remettre ba clé ndako masolo il faut bango basi bazui mbongo na bango siko yo nde ozo rembourser banque soko rembourser mbongo ndenge bakateli yo te yebaka ke bakobotola yo ndako ezali kaka ndenge ezala na poto motu soki asombi ndako asombaka cash te bamisu mpe basombaka cash ebele te basombaka cash ozwi crédit ozofuta ndambu sur 15 ans sur 20 ans mais Kodia Simo okofuta soki okoti déjà na ndako ntango bakopesa baclé bozomona bandako ndenge ezali kitoko donc vraiment ekozala cité mobimba bakosala moi nete Stade de France tango batongi Stade de France bandako ezalaki ate créer donc cité mobimba oyo tango koti ovandi kuna okovanda libela ozana bezo kende na Gombe te donc boule na bango ezali ba désenclavier donc Kinshasa ezate kaka ke moni ndenge ozala na Mbinza ozala Kitambo makamto ezaka ka centré na Gombe mais kuna tango bakotonga bandako wana ozana bezo kende Gombe te donc bozwango au sérieux ba numéro ezali wana bokoti bozui contact parce que pour la première fois na mboka na biso nanu esalamate donc vraiment les 30 premiers bateaux bako s'enregistrer bazali na mabele ya ofele bapesi bango déjà mabele ofele kwa kasate soko bapesi yo donc mabele ofele okotonga yo mo non balingi teke bandako mususu ezala mukuse mususu donc ozui mabele ofele mais bango mutu bakotongela yo donc bosala tout po biso ndenge to babo 5 minutes avec César Ngadi tout de suite au côté masolo de soto lobby donc si yeba ke tozali na kati ya masolo donc vraiment tozali ko senga na bino nyoso tout bazali ba congolais bazali na ba mindele mais bango mutu bazali na kati ya masolo ezali makamoko sérieux donc soko lingi comme propriétaire na Congo démocratique na biso ozu contact na Kodia Simo donc vraiment merci na bino nyoso tout oyebi vraiment que soki biso to lobby yango bozo yango vraiment au sérieux ezali vraiment makambo ya sérieux donc avant de continuer na masolo na biso tozali ko marquer lisusu donc pause publicitaire deuxième série ya ba sport na biso ya ba partenaire na biso. Partenaire yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli ça la partenaire ma voiture tout na Kisasa ma carton ils ont qui Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo quand on a Kisasa te prends pas la tête il y a la bisson charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon au teki l'inauguration est allée le samedi tous en Autriche na van tous en Vengambe Vengambe ali soba mokonzi ya mboka ya van oaza ko contrôle nyonso la diaspora congolais na kati ya vana to faciliter tâche bino mo botala ba biloko botande ba biloko ezali awa ba camions za kuvanda bon bala mainde to lobai kaka to zana kati ya Grenoble to fond l'antenne na Grenoble système to zana nga Feli Mosengo ajout da pauvre to zana kati ya Grenoble adresse ya moto zali to zana représentant ya Grenoble ya Zaliawa Marabokando aussi carton mibale carton moko félé donc système toi na moi ajout da pauvre Fatih Béton bon diaspora bana Genève bana Lausanne zawa na Nemas dans les tout baki tous na tout mobimba ya Union européenne ya diaspora tous na liboso ya Gigi exotique on nous on a besoin de produits RDC au Kokuta tous na fête aérienne tous na fête maritime
oza na besoin ya carton, oza na besoin ya motuka eke na mboka eloko nyonso oza nango na palais eke na mboka référence ya Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe. Alléluia, Alléluia. Bana bikamwa na mingi ya koloba te nazali kosenga na peuple de Dieu nyonso Nzambe alobi combat un bon combat pour avoir la victoire. Boya na site na biso ya kalanga grâce bikamwa na kati na YouTube boyo kabana na Nzambe tozo luka délivrance butu na moi tozo luka délivrance butu na moi boya boso sola quelle est la vraie délivrance bana Nzambe mingi na lobezalité boya kanenge bana la bato na kati ya mokili bazo tatola bakama somo bazo dénoncer bien mais c'est bien de chercher un homme pour ta délivrance. Moi je cherchais ma délivrance pendant 3 ans, je n'ai pas trouvé ma délivrance, je devais se repentir. Bien aimé, aller auprès de l'Éternel na fungo la moté mabandeko le monde est sous la prise du diable boya boyoka oyo na kati na bikamwa. Un vrai combattant, c'est celle-là qui doit combattre un bon combat pour avoir la victoire. Nazamingina Lobate, Cléboa original. Que le Seigneur vous bénisse avec les grands prêtres César Dingadi. Merci, bye bye, à tout de suite. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo. Situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sur le plateau, devant le Stade de France, déjà historique, il y a Stade de France, donc boye baba tunyo sotu oyo bayiba boza na bino calme parce que batu musu bazokanga batute kaka ndenge wana wili bakonga bakangi parce que bakangi en flagrant délit bakangi na valise mbongo azali kokima parce que yaza ministre koko bima kaka boyete soki bakangi ndenge wana te bango ozila banquête ezali ko salema après bako convoquer batu nyoso tu oyo bayebi ke bayiba mbongo a Congo bako bikaka te
mende ko constater que la même mende to bosana la même mende ba ko convoquer yo au gondola biso magini no sala ki po obalusa diamant comme libanga mende ko constater que ndengo yaki na union sacrée ngoko zala ke ba sokolio na haute javel non mende yebaka ke ba bosana ote ndenge komi ndenge na ebisaki bino ke président de la république yemoko akebisa bandeko na ye yemoko akebisa bandeko na ye alobi kutu bino il faut se comporter on dirait kutu bozali kutu bandeko na ngati nazali ko tiela bino bo c'est pas bo comprendre que président tout akebisa bandeko na ye moko pa lobi azali au-dessus ya loi te donc impunité wana ezali lisusu te osakani na infragata bakokanga bino moko boyo kandeki président de la république akebisa ki bandeko na ye na makambo oya pamba pamba bayoka yo bona bosoko sali wana yo moko obebi ozala mokangami. Je vous souhaite encore une fois d'être sage dans votre comportement, de respecter les gens. Désormais, binope bokomi na devoir ya koyeba bisika nini bozo tambola. Faut surveiller langage na bino. Congolais akza moumbu na yote parce que yo zandeko ya président. To mwana ya président, to koko ya président. To moboti ya président. Congolais akza moumbu na yote. Au contraire, mandat oyo tozui oyo ezali mandat kutu biso nde tokomi ba serviteur ya ba Congolais. Donc nalingi nayoka que bandeko na ngai famille na ngai bisika nyonso bazoleka bazopesa exemple à kitoko. Je ne veux pas entendre naza koloba na bino ango avec insistance que voilà de quoi président moko ke kosala mobulu na douane aboyi kofuta telle facture telle taxe poye de quoi président okokangama état de droit oyo tokokotisa eza état oyo ngai moko nazoloba na bino na kobanda kolakisa exemple ya respect de la loi. Je vais respecter mes concitoyens. Donc vous devez en faire de même. Il n'y aura pas de citoyen au-dessus de la loi. Non. La loi sera la même pour tous, au BBC, au Sambo. Voilà. Donc, bino boito landa, donc président de la République, au moni président, à l'ingi kutu bachete. Yemo bola, ndenge akebisi bandeko na ye, alobi soki bomeki, ona yoki boye, bino boye ba déjà mambu masobele. Donc parce que vous constatez que ou bien président de la République ata en France, Macron mutakanga batute. Avant bakangayo, il faut justice et ça la banquette na yango baseli banquette après OK na tribunal bomona ki matata ponyo. Bomona ki matata ponyo dossier ya Bukanga Lonzo. Bomoni ndengi matata ponyo ba convoquer ki akendaki devant ba juge ba kendaki devant banqueter pour le premier instant abimi libre mais tant ba convoquer les mususu yebaka ba matata mponyo azopesa investigation ba kangete parce que masolo ezali ko leka ndengi elekaka awa na poto bomona ito lakisaki bino un civique ya mankaki agressé qui ba policier ya kanisa ki azali gang lelo nazali ko l'accepter ba image ndengi apole limbula akendaki na kasho et puis bazali ko landele botala bino mona ba image po bola kisasiko ke bomona penza ke policier za su ndenga kalate ou bien masolo ya mboka na biso za ndenga kalate o sakani na justice ba ko kanga yo ozala nani botala un civique yo ndento lobaki kaka ba kende na etina suka 5 minutes balanda kango ba kendaki ne tina suka yemo wa kendaki donc banga mo siko batu ba komi ko banga penza justice ba komi ko banga bambila ba oluka yo mo ko se présenter ngai mutu na ye botala lelo ndenga komi mawa azali ko senga ba pardon ndenga uteki na kasho ba convoquer ba tunie mituna donc azali mutu moko azali mokangami. Tis Mumba sous les verrous. Le reconnaissez-vous? Remontons les temps pour vous rafraîchir la mémoire. C'est lui, l'homme fort, que dis-je, l'homme qui se croyait plus fort que la République incarnée par les policiers en service. Visiblement, le seul péché des agents était d'avoir interpellé Tis Mumba et compagnie qui circulaient pendant les heures du couvre-feu encore en vigueur à Kinshasa. L'acte civique posé par Mumba a scandalisé tout le pays. Le mercredi 28 avril 2021, sous l'impulsion du commissaire provincial de la police, le général Silvano Kasongo, les 3 policiers victimes de Tis Mumba ont porté plainte au parquet de la Gombe.
Ils ont été conduits par le colonel Miguel Bagaya, chef des départements sécurité publique et chargé des opérations. Sur pied de l'article 44 de la loi numéro 13/013 du 1er janvier 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale, le policier a droit à une protection juridique, judiciaire, sociale et ne peut faire l'objet de quelque nature que ce soit, des insultes, des menaces, des diffamations. Raison pour laquelle, en bonne et due forme, nous avons accompagné les policiers victimes de cet acte odieux pour déposer une plainte officiellement auprès du procureur général de la République. Présenté par les nostalgiques de l'impunité et trafic d'influence comme un membre de la famille présidentielle, la police affirme le contraire. Contrairement à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, ce qui est véhiculé dans les réseaux sociaux, en rapport au statut du présumé auteur, je confirme ici que ça n'a rien à voir avec la famille du chef de l'État. Ça, je le confirme. Nous avons mené des investigations, nous avons tous les renseignements possibles. Il n'a rien à voir avec la famille du chef de l'État. Après avoir appris l'avis de recherche émis contre lui par la police judiciaire, Mumba, qui a plaidé coupable, s'est rendu à la justice. Détenu au parquet, le lion d'hier s'est transformé en agneau. L'heure n'est plus aux explications, mais plutôt aux excuses. Et parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est mon visage qui circule sur la toile. Et comme j'ai dit, je demande pardon au corps policier et à tous les parents qui ont pu voir cette vidéo qui circule, qui ça a pu bien choquer. Et comme je l'ai dit, je n'ai fait que retorquer ceux qui m'étaient adressés. Certes, aujourd'hui, c'est mon image qui circule. Je tiens à m'excuser parce que c'est moi qui suis à la toile, sur la toile. Selon nos sources, les 3 policiers plaignants ont accepté les excuses de Tis Mumba, mais hélas, ils n'ont plus aucun pouvoir d'arrêter la procédure enclenchée contre leur bourreau. Tout dépend maintenant de la justice qui va apprécier si oui ou non Tis Mumba mérite la clémence. Vous voyez, qu'est-ce que c'est ça? Obidement Botolanda, donc comme gang, azali ko pousser même ba soldats, azali ko agresser bon heureusement que ba militaire on a policier on a bazali un esprit o ya kalaté ya kanambetel bango betende ba balle mais moneki bazali ki poser bomoni ndenge leki lelo bomoni esika suki a communauté mwana ma po boye ba ke justice ezali lisusu ya kalaté batunyo surtout oyo ba fakwa oyo ba yiba mbongo à l'état boye barake bakokanga bango bozala na confiance en président de la République soki ezali ko traîner boyebi administration donc oyo ezali la plus lente na monde mobimba ezali administration oyo ya justice ezali administration oyo ya makambu ya bazuzi ezwaka temps boloko bakota ngo facilement po obima et comme un problème bozala calme boyeba ke président de la République muto azokanga batu te justice ya mboka na biso muto ezali ko kanga batu parce que comme justice moko ya bato bazo sala musala malamu et puis président ati bango azo permettre que bato basala musala yango bomoni ke IGF inspection générale oyo ya finance et comme mbala moko dépendre na présidence de la République. Donc vraiment ezali makambu ya kosakanate bino mo bozo mona ezali makambu susu ya kosakanate justice mboka na biso bozala calme bozo mona neti donc petit nanga tati tigana akomi kondima makambu mboka liboso zo mona ngo neti mais vraiment ye mo avanda non topé c'est la président oyo azali na si 4 ans bomoneki même Koffi Olomide ndengi asala ba analyse na ye azali l'air ba musicien oyo vraiment soka zolo bela makambo mboka azolo ba makambo bomoneki tango apesa ki point de vue na ye na makambo ya Willy Bakonga bi 3 ans eza mukie mais 3 ans wana ba zolaki Willy Bakonga ezali kaka po na valizo bakangaki na makambo mbongo. Voilà, nga makambo pasi nde ya mweko na biso o balobi ke azui mbongo. Oui. Oui. Bakate 3 ans de prison. On dit muke 3 ans muke. Ya muke. C'est de moni kona bana. Ni ko sanga mawa ya bana. Mais masolo ya ba dernier public ya kimuyibi na ye ya makambo ya mbongo oyo ya bana classe nanu bakateli était 3 ans wana ezali kaka po na saki oyo bakangaki et puis moi na ne azui 6 mois donc ya boloko parce que ye muto amemaki saki donc boyeba ke mboka na biso ezali lisusu ndenge ezalaka te mboka na biso justice ekomi kokende ndengi et travaillera awa parce que justice okozala oyo ozoyiba ozomona neti bamonote mundela azomonote mokolo mundela obimiselo ba photo nyonso tout okokama yango na lelo elingaki vraiment tobeta sete
na makambo ya justice boyeba que personne est au-dessus de la loi maintenant osali likambo bakokanga yo ekozwa ta ezali présent moto azokanga bato te ezali justice basali banquête babengi so bomoneki matata mponyo ayaki akei après kozonga lisusu mokolo bakokanga ye nano nga ndimaki camere na invitation akedaki de poids dinda camere ake invité invité so ok ozongi mais peko akoyaki donc tozala calme toyeba esika towiti tolobi te ke mboka ebongi mboka eke obonga pe lelo te mais toyeba esika towiti président oyo azali ndeko na biso azali mutu musu te towitaki na kanambe towitaki musika tobanda kolela batina biso soki nani président oyo azali ndeko na biso soki yo leki na mayele edeye mais ndeko na biso azali ndeko na biso tozwa temps président oyo azali wana azali na volonté ya kobongisa mboka donc vraiment lelo tokomi na suka ya émission na biso ndenge na lobaka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire bomoni lelo to tourner 5 minutes à lelo na qui appartient à lelo tozo kene na ba site moko donc historique ya France lelo tozali na Stade de France awa na nord na banlieue nord ya Paris na la plaine donc Stade de France au bozali komona donc balasima to relax bino ba place ebelebele donc c'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi Bobika Soto komina suka to pesa rambote na base éparpillée dans le monde to banda nakati ya Espagne pour nous sa Beloti Mavungu, vrai chéri, Beloti Mavungu, na 4 Espagne, vraiment merci à trop, na nyo soto sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, donc na 4 à Paris, on a opé sa petite nanga Titi Tigana, donc Azali Molandi Mounene, il y a 5 minutes avec César Ngadi, na kesi qu'on a à Londres pour nous opé ça, l'honorable Jean Moutala, Bambote Belé, et Sika Ozali, donc soto na 4 à Londres opé ça, Maria, la beauté naturelle, Mbote Belé, to kesi ko na 4 ya groupe na biso WhatsApp, to opé ça Mbote na Babi Kisinga oh ya sala ba publication moko vraiment ya kitoko donc Babi Kisinga merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozali ko pesa chai mukenge chai wa balengela merci à trop Jerry Mukuna donc Chikito Mushashino sans oublier petit sœur propre Linda Pemba na kati ya Tunisie donc vraiment sikoyo to ko pesa pe mbote to ko bosana te na kati ya Hollande pour na repesa mbote na grand producteur Fridolin Bokomo merci na nyoso tout au sal rapport na 5 minutes avec César Ngatozonga na kati ya Paris pour na repesa Dokotolo na biso Jean-Paul Jamba donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi merci de l'avoir suivi cette émission a été réalisée par Willy Kunda nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro d'ici là portez-vous bien et à très bientôt n'oubliez pas tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Kanambe Bobo Sanate, Ako Bikate, Akozwa Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Bien, bon, les camarades, au salaire, au yo, aux amants, c'est vrai, au Tanakana, yo, du ventre.